Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ici, tu comme la chimie, tu es la chimie, tu es donc tu as la chimie, tu es vraiment tu as équipe mobile. Donc yo moto cha teti yo moto qui confie ce qui nani Antoine. Oh il a mboka mibali, oh il a Kapa Mada City. Donc so meki a kokufa, oh jeté, so to kota partout. Donc on arrive so qui passe par bemi yo beta ba combattant ba kota te biso yo to cha biso yo so. Ça peut Masimba. Oh na chimie ba net, so koti ya to yeto afisha kofi yango to longo le yango to kati yango na chimie. Voilà to la kisa. Yango to kati afisha kofi ah beta te. Yo kofi, oh za mbumbango beta te. Oh lion. Yo rara na musika. Yango yo kofi, yango to longo la na chimie to kati yango ingeta. Tiko boko pekisa beta en Afrique du Sud pour Koffi Olomide a fait quoi? Koffi Olomide a komi Corneille Nanga, Koffi Olomide a komi Suso Beminaku, Koffi Olomide a komi Suso nani Jean-Marc Kaboun, Koffi Olomide a komi Sunil. Il faut pas mélanger la politique et la musique. Musique ezali nango culture ya mboka na biso. Tu vois? Mais la politique ezali eloko mususu. On ne peut pas mélanger les choses. Bande ko na biso ba combattant, on ne peut pas mélanger les choses. Sauf peut-être que non Koffi Olomide a un problème moko boy nabino peut-être na mo bandenge moko bo là c'est autre chose. Ailleurs combattant peut-être régime de malongé exact on est kaka ex-président d'azo diriger mboka na biso ya ngomone ke ba olinga mo kama ngote to ki c'est le barime mo réseau tambola ba kangi ken piana to yibitali paraître yo zala ki jour ba kangi ken bozala kana e auto c'est l'émission na simayo kanga ken de kona biso Franck Stemai mutakanga si ken piana po ezaki ba genre moi émission sala ki o déranger ki a sepela ki na moté alobi mabe pour na Franck et puis tes amis on explique dans ça pour ça ba yeba tout so mona ngo buzz so mona ngo ça solo to ya lokuta je sais pas tout bana bobo quelqu'un na rose la ne pas na raison tu na tort so baba tort de perdre rose na na tort to likamo mais laissez moi les so que ba kiseli ken plainte na okamo parce que yo fin ba ya ba to fin ba famille ba to fin ba para ba oh so ba cancel le peut-être internet non ça sauter so ya ken yo bisa masé ken le nom mabelo quoi quatre fois yo bisa funda ken c'est aux allégés non respecte quand vous avez ex et ben so était je suis vraiment radbol mais ça faut le problème na besoin de problème parce que na moi monsieur Saleme Beye na comment mon batu jazz ken on fait pas kangi na la paix mal la prison allez qui ça qui tu vois biloko wana ezara bien te ezara bien te par rapport à la réputation moto et qui t'a rappelé tu vois dès to zabo to kuta biso nyonso na musala moko mais to guta ba famille différente ezana batu mususu musala to sala ka na commémorer ba niveau moi mabeza soni peut-être pour na famille tu vois ezapena batu mususu na famille na bango za normal lokumu kutu amona mwana bango aleka na TV ko finga batu pour na bango za lokumu ezapena ba famille mususu so sali ndengo na ba ko longolo na kombo na bango na liste ya bana na famille donc voilà eza bien te pour na ngai soki vraiment ken alobaki ndengo na pa ndeko na ye Franck Stemai en tout cas à s'excuser ba solo là c'est la famille tu vois akoko ta petite vie privée na été et là moi je le confirme pas bino kana songi na bino ndebo lobiango donc soki ke ken alobaki ndengo wana en tout cas c'est excuser parce qu'il a touché peu moi si à Franck Stemai innocent ba bébé plainte ele so ni la ba kiso plainte wana siku ekomi wana ekomi ka koluka makambo wana ekomi ka koluka makambo parce que mutaza dia na problème on a si c'était vous bakisi finalement vous ça reste mutango ni photo c'est ça ouais c'est ça tout ça va processus auto ki ko sala avant to koma na niveau wana parce que bino bo koma na niveau wana bino koma ka mwali ka mukeka bo paka jusqu'au mi placé te ngana na sa bloka te na ko sa te pe so ngana so kinga nga Francine na zabu na zape moto no ki osala ngo kitoko ba mission na bino ba bimisa bino pele msubo ko bimisa bino te ko tangisa bato ba kuna te omoni ngana ko sala loko wana bien te ba o ba mission ba bimisa ba ko pa mame milo sala lote emila mika ka taki wana ni ba dine o sala kini te place te na place te na zo bisa yo vérité te vérité na ko ki sala yango te même yé na ko ki sala yango te mame miliongo zo banana na mame milita ah frère pas Franck Stemai
Ah, moi, c'est. Azana mama mili kuna. Je les ai mis à moi, ça n'a pas fait un instrument. Ah, comment on l'obtient? Il y a une casse. Ah, moi, c'est. Naebi nani asala pa na ye Gloria Olangi. Comme les amama mili. Asala kune afinga kayo lubani. Afinganga kofinganga afinganga te. Mais alobande moi babuzo ba moko boye. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo les Iba TV, balandi ya Kevin et Panda la Kechu. Autrement dit les mannequins de Kinshasa, vous pensez sango ya solo. Asaki bino YouTube oyo eza ba kolonango. Parce que biso na YouTube tout ça là toujours musala, Kevin et Panda na bino yeyo obulinga mingi. On a pesi mbote vraiment na ya papi le roi la carte limitée formule ya suka. Bilanga hero. Ngana mwa su bilanga hero parce que mbongo ya papi le roi zana ngo papi. On a toujours gouvernement bimba on aura José Ndobe Chomen a pesi mbote HPR de mobala barasta bi junior musuku prêtre sentir ya papi bazara toujours wana peut ça toujours mamde senga kozala le rendez-vous est le 25 oyo nakati ya ngwanzu wana parce que na Chine kozala wana babi si ya mulex aigle no motema da anala patrona peya wili mosheni aubergine da chichibola ce qui va bon séjour na jazz et Kavolo na Paris. Tout à l'heure on a Francis Iba Francis Boni. Ouais, ça va. OK ndapi. Nazana ngaza qui éprouvé avec na matanga. Mais avant naza l'éprouvé naza qui libanda Kinshasa en Suisse encore. Te fois ni bino pas pe mamna bino pe amour. Congolais, peu importe. Nakende na bas Congo, nakende na Suisse, nakende France, nakende wapi. Tout ce que je fais, c'est pour ma vie. Ma besiko ya Congolais. Congolais alingara kaka ko amplifier makambo batu, ko tia songi na makambo batu, ko beta kaka lisolo ma be na sima mukongo mutu. Mutu akenda tambanza, soki mbanza ngungu akenda ta wapi. Problème est wapi tous les cas tout le monde qui neige te de 5 neige va c'est OK ndaki va c'est neige allez mais OK tu vas c'est je aller Europe de meta mondele te yonga na ebisa ngai na autosolo la na ebiso ki na je vais dire na Europe na Pologne na ebiso ndenge on est en Pologne nga Francis bana yebisa ki ndenge na yebisa ko place nga na kendaki siko babagi we ko chena musapi bwe style kaka tu vas qui ça besoin de l'eau qui c'est ya nini ya olinga basi ya mbongo basi bakabela ko mbongo to qui c'est pas si lo zana succès facile ba aussi là facile bakala ko zanga papa iba ya ngone sali ovo etoni na ngoza te eza bon ko si là c'est trop dire monde to ça l'émission na yo boy yo moko o comprendre na bi que Congo Lizibeza site moko bato ya minene balandaka ngo mais ndenge osala pe émission na ngai omona bato lokola ba junior lubiku moi bato moko boye ba ondesko ba ocha moi commentaire donc tozaka na ba classe ya bato na biso balandaka biso tu vois ndete osala na émission boza teke kosila eza absence omone moi déplacement on a sala ki wana nde epesi moi vide visibilité kiti c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal, visibilité qui mais aussi la vraiment parce que nous l'autre ça une émission ceux qui lobby so peut-être dans un site X ou Y une fois on a sali 2 3 4 émissions au monde arabe pas na zongi lisosté na limwande au monde na zongi mais ngas na conseiller singa so ça n'est pas comme les dans chaîne na biso Congo les on a ça boss vraiment français baté pour ça rebandra bien mais OK ndaraso OK otiki qui ça veut dire que eza moi pas si mais tous en ngote to le bam susu wana pesi babi ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga hero babi mutambongo na miso ya papi le roi babi kokozo ya biende suka super Francis ba to aneze monika moko bo to moni ko filo midaza na poto mais to ki fa beta les 30 oyo na Cape Town kuna que ça veut dire que ba congolais mususu bazo sepelate ba olinga musique beta na Afrique tant que yo mwana Congo mwana mboka okolo ba nini po ba congolais ba telemele ko filo mide ki akobeta te mususu ba nzimi to yebite ko mba iso to comme na chimie to na chimie to photo que ça va masola ma to mona chimie ngo
Donc toza na chimie toyebisa bango toza équipe mobile. Donc yo moto ozotya teti yo soki kofi soki nani Antoine oyo eza mboka mibali oyo eza Kapa Mada City. Donc soki omeki ya kokufa oyo jete biso tokotaka partout. Donc oyo ayebi soki mpasi babemi yo obeta bakombata bakotaka te biso yo totya biso nyonso osapoe masimba o na chimie banini biso okoti ya toye afishe akofi yango oyo tolongoli yango tokati yango na chimie wana tolakisa yango oyo tokati afishe kofi awa abeta te yo kofi oyo eza mugumbangu obeta te o lion oyokakaka na mosika yango oyo kofi yango tolongoli yango na chimie tokati yango ingeta opesa message nini na bandeko na biso ya Sudaf? Bon, nga message na oki kolancer na bandeko na nga ya Sudaf, bandeko na biso ba combattant pe na ba obaza pe ba combattant te. Tu vois tozalaki liboso, c'est ce qu'on pensait que combat na bango ezalaki par rapport à la classe politique morobo ekoya, tu vois. Mais je crois bien que classe politique wana visiblement et ça nini ekoyi. Donc na minute oyo changement morobo esalemi. Et changement au bango bazo luka et qu'il y a brutalement makamyo ce qui est dans malembe faut baper ça temps au temps. Tu vois, na lobby très bien. Changement au bango bazaï koluka. Visiblement na mis sous bonde to za komona et salemi to moni yango biso nyonso. Mais maintenant là, to pe ça peut temps to kende nango malembe. Ça sert à rien koluka peut-être ko pekisa ba musicien. Babeta musique. Voilà, je crois que et comme ba problème ko komi personnel. Tu vois, au moins au kuna groupe wana ba yoka na musicien parce que musicien na salara boy ou soit boy et côté-moi un moko boy. Tu vois, parce que parmi des musiciens au lelo ba priva bango po ba beta na ba poto te na ba Afrique du Sud te ba yembelaka ex-chef de l'état te. Oui. Mais bazaki au moins privé, bazaki au moins combattu na ba Europe, par exemple héritier. Héritier ba pekisa beta Zénith na mais héritier bon ngana yebité à moins que je me trompe mais je n'ai jamais vu héritier na président même Kabila batem bakani photo non na mona place à Embela été mais yépe ba pekisa qui abeta na poto mais pendant que vous pekisa ba héritier ba beta na poto il y a des musiciens ba Limpela ba ndeko na nga fila ba sele ba za mo musicien belé ba beta na poto ba weekend ndou le beta na poto parce que bato ba beta wana ce ne sont pas des Congolais tondengini ou soit pour musicien aya ko beta na poto ou soit en Afrique du Sud a comme résident kuna finalement nous sommes perdus toujours ba sous-souté ezara problème nini parce que ba yembela ki mokonza mboka ou soit pour musicien beta na mboka na il faut ya ko koma ko vanda na mboka wana to ndengini to ba sous objectif au ba combattant ba eza lit na bango nga personnellement nazo condamner bango te mais to yebaka lit na bango ezali sur base de quoi net na minute bon pekisa Koffi Olomide abeta en Afrique du Sud. Pour quelle raison? Parce que nous sommes quand même des Congolais nous aussi. Nous sommes censés de connaître la cause y a ba combat na bino. Tu vois? Parce que peut-être la cause y a ba combat na bino boki ko za na raison. Na ko taper cette fois-ci pena eloko ba obundela o baza na raison nango. Donc to tchabango loboko pas brutalement na ba incité mais to tchabango loboko na lit na bango. Mais tango lit na bino eza vraiment na objectif te. Tu vois, toza la main content nango. Koffi Olomide bopekisa ya beta parce qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est un Congolais, le rôle ba Congolais nyonso. Azaki na problème na France, nzamba sungie to comprendre que Koffi Olomide azaki innocent. A sali plus de 9 ans à Kenda Europe te. Plus de 9 ans. Il y a de ceux-là qui applaudissaient, mais à la fin, tu vois que Koffi Olomide azaki na innocent. Yewana za na Paris. Lobby yewana ok no beta en Afrique du Sud. Si ko boko pekisa beta en Afrique du Sud pour Koffi Olomide a fait quoi? Koffi Olomide a komi Corneille Nanga, Koffi Olomide a komi susu Beminaku, Koffi Olomide a komi susu nani Jean-Marc Kaboun, Koffi Olomide a komi suni. Il faut pas mélanger la politique et la musique. Musique ezali nango culture ya mboka na biso. Tu vois? Mais la politique est là comme sous. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger les choses. Sauf peut-être que non,
Kofi Olomide a un problème moko boy nabino peut-être na moi bandenge moko bo ah là c'est autre chose. Ayo combattre bazo silikabi peut-être régime na malonga exacte neti kaka ex président dazo diriger mboka na biso ya ngomone ke ba olinga mo kama ngote tant que yo congolais. Les mal mabezani faut ça analyse wana le que tu mabezani congolais to lingi makamyo so changer na mbala moko bo président Fatia autour pouvoir basali a prêter serment à mois de janvier. C'est quoi tous en mois de mai. Combien de mois sali? Donc il y a mal à zobaté. Toi en juin. Ouais, non, toi en juin. Juin oui. Ah OK. Tous en juin. Donc il y a makamsu sous malembe. Et ça les kamsu le kechu beaucoup qui n'ont pas brutalement bourré. Et ça film nigérien théo pena que beaucoup tout à la place après va tchébino 10 ans plus tard ba mo mutumo ba kangi mutumo ba sali bo non. Président de la République, c'est quand même quelqu'un où Azali Mayele. Entourage Nayepe, Azali entourage à Bazobate. Vital Kamere, Azape Moutouya, il y a Mayele. Donc, Bayebi au Bazo Sala. Tout ça, là bango. Tu vois, tout ça, là bango. Oh, bino bolingi basta là bango. Au salon mbala moko teka kasoki na 6 mois ou mbala so 5 mois basala ngo kaka mbala moko. Non, laissez le temps au temps total makamningi zo kendele. Mboko zo changer to côté na état de droit. Bato basala ki mabe bakozala condamné tout mona yango déjà na nini na assemblée provinciale baso convoquer ba ministre mususu baso kangapé déjà bato mususu tout mona yango donc tout kene malembe lelo ba bandi na nini na ba ministre lobo kuna pe ba okota na ba PDG lobo kuna pe ba okota ti oya mona pe koma na niveau moment pe bato mususu o bino boluka ba kanga bango ceux qui bazala ki coupable par rapport à acte moko posé o mona pe ba kanga bango tous à la précédé tous à la presse c'était tout ça temps tu vois tout ça temps congolais tous ça peuple moko boende en tout cas maman B et là tarabiso moi trop tu vois maman ma B là tarabiso tout l'inca pressé c'était tout ça mon tout chance à évoluer voilà tout ça mon tout chance à évoluer n'a vu que tout jour tout développement boana belé ça va baser dans côté on a vraiment on a pessimbo tout bolinga Kevin pendant les questions ba courage na da chichi bola ski nanga madame balbi yo vraiment zalaka ya motema da chichibola to ki c'est ba rimera mo réseau tambola ba kangi ken piana to yebi tabi paraître yo zalaki jour ba kangi ken bozalaka na e boto sala émission na sima yo kanga ken de kona biso Franck c'était mai mutakangi si ken piana po ezaki ba genre mo émission sala ki o dérange ki a sepela ki na moté alobi mabe pour na Franck n'habitez ça non inexplicable dans un peu ça bailler ba tout so mon buzz so mon ngole ça solo to ya lokuta je sais pas tout bana bon les que tu pourrais être franc na respect à bateau bazar Olanda biso na lobelo comment on a premièrement les jours ba kangaki ken ou soit ba convoquer qui je sais pas na quitté mais j'ai appris cela je crois après 3 heures du temps na ba informer na makambo wana ke na saki soki mission moko boye attaquaki Franck et Franck a qui touché avec qui lésé na ba propos ya Ken nda sali nini apporta qui est plainte et ce sont des frères déjà au départ Franck na Ken ba yebani kala ba bandi lelo te tu vois ba bandi kala ba yebani pendant en tout cas ba yebani très très bien et mon dango ya internet tu vois ndenge ezokende vraiment bien te ngelo mona lobara ata lelo oyo babiso oyo lelo toza peut-être négligé ou soit toza pas négligé mais toza bato pena ba s'intéresser na bato balinga ko finga bato so ozo sala émission na yo sa no émission na yo tout droit ok non normal au fingi na o mutu te o mona ki émission na yo etale maté mais mutu so atali o afingi to a lobby eloko mwa mabe po na mutu o mona ye wana nde émission na ye bato ba préférer ba sa nini batala vitesse yango ekomi nango okendela ndenge wana eza te kaka ken moto abandaki yango bino nyonso pour ne pas dire biso nyonso bino nyonso bosalaka yango mais ntango bosalaka yango il faut aussi bozala na instinct wana mpe ya kosupporte mpe baréplique ya bato mosusu eza biloko déjà bosalana na bino. Moi je crois que koluka kokangisa moninga nga personnellement nazaka contre yango et baza bato moko oyo bango mibale baza premièrement mikolo Ken na Franck Stemai ce sont des grands garçons et bayebani
depuis Kala. Ce sont des amis de très très longue date. Mais bien des Camerounais, ben depuis Kala que Ken pour le bilara franc, des francs qui s'intéressent à ta qui paraît. Bango nyonso na longoli mutute. Bango nyonso. Toza mukie ou peut-être to sala musala oyo. Na internet pour ne pas dire que to ke na ngambo télévision mais na internet musala auto ça na internet OK ba takaka bato ba finga bato toza mukie mais bino nyonso bato bu finga bato bo atakaka bato tu sangisi biso ouais na sangisi bino po yo po sala na finga déjà yo te oh ngana finga te o finga ngasko kwani ngana finga te po ngai muto depuis mama internet banda yaka na film ko na fanda mukomsusu ba benga ba yokisinga ba po tala muto adolo babo po na yo ta muto même ngamona ta ex na yo za problème te tu évoluer n'importe quoi tu évoluer siko bikamona to ti pa kazo idea ba kanga kaza ken parce que ba les yango ya tsikolo finga na ken na TVT alors mabe ya ken te ken azo ba ke mambe ya famille na ye azo botate aza ba bisa video ne mitakala boy et comment ino nini pe likamuni ngo baza na problème na Frank na ebite to beza ngo kaka puso beza est-ce Frank alinga kanga ken piana je pense pas mais na ebite yo mo ko kanga oh non yanga na lobby ya on a lobby premièrement to ken malembe na ngambu ya kokangisa moi je trouve que kokangisa eza solution te eza mabe parce que vous tous vous salariés loko wana bino nyonso vous salariés ngo kokangisa mutu eza solution te eza mabe pourquoi parce que bozana musala mo biso nyonso sa boulot moko et na biso nyonso on ne sait jamais lobi pe ngungi mo pa ko soa yo po tomboki na eloko mo bo o attaquer mutu mo bo na bandenge mo bo pe meme likolo. Et après, on peut se porter aux plaintes, tout va kangisi. Il y a un azolo très bien. Kokangisa, ils ont bien été pourquoi? Parce que ils ont dit bon place mobile nous bote ka diamba, yo te ka diamba, ngana te ka diamba, junior te ka diamba, tana mabe di pa te ka noa, okuna pa te ka biso nous te ka diamba. Siko to kangisa na poani, biso nous to sa musala moko. To kangisa na poani donc si ngana na problème na yo que au salelo moko boy les ngana obenga yo na pekisi yo na téléphone. Ya ozo sabo poani. Ndeni ato kutani to sololi lokola mibali. Soki yo zo continuer. C'est à ce moment-là que biso mbale to kokite donc to ki obenga nani l'état a ko sa nini a ko kabola biso. Au moins to kendra non nabi avant to koma na l'état. Ezana ba processus auto ça. Ouais. C'est ça. Tous ba processus auto ki ko sala avant to koma na niveau wana. Parce que bino bo koma na niveau wana. Bino koma ka mwali ka mukeka bo paka. Jusqu'au mi placé. Te ngana na sa biloko te na ko sa te pe so ngana so kinga nga Francine na zabu na zape moto no ki osala ngo kitoko ba mission na bino ba bimisa bino pele msuba ko bimisa bino te ko tangisa bato ba kuna te au moins ngana ko sala loko wana bien te ba o ba mission ba bimisa ba ko pa mame milo sala lote emila mi ka taki wana nini ba dimne o sala kini parce que place aga te na mi place arate na zo bisa yo vérité te vérité na ko ki sala yango te même yé na ko ki sala yango te mame million zo banana et mame militaire ah frère pas fan c'était mai ah moi c'est azana mame mili kuna je les ai moi ça pas fan c'était mai ah comment ndo tangi na bien ah moi c'est na ebi nani asala pa na e Gloria Olangi mame mili comme les mame mili asala kuna afinga kayo lobani afinganga kofinganga afinganga te mais alobande moi babuzoba moko boye buzoba na pezala ki créer lamba maki ba makamyo so pas ya ken mais afinganga te parce que ce qui afinga ki ngai na ngaki na benga pe landa réaction nga nga le jour o ba pesanga sango wana na benga na téléphone pas bas na Afrique du Sud pardon pas bas na Afrique du Sud bien ouais on peut ça basi na nga ya Afrique du Sud yo ebi bango ouais OK to le ouais na benga ye na ebise makambo wana na ebi yango te botika biloko wana comment réaction ya mobali ndenge ezalaka bengi to sololi entre biso na biso si c'est bon ce qui est simbité c'est à ce moment de to okende na maboko ya l'état je ne condamne pas Frank Stemai parce que akangisi ken peut-être pe aluka ki pe ken en coulisses peut-être ken pe ayoka kité et ça pe na biloko mususu to kene pe na ngambo ya ken ce n'est pas bien aussi tu vois
toki kokende na mutu plus loin. Et ça, limite, moi, il faut souka parce que au-delà peut-être il y a caméra oyo, il y a des gens qui sont des responsables. Aza na famille na ye moko personnel, aza pe na famille peut-être il y a moins si na ye s'il est marié ou pas. Donc il faut balangage mususu devant la caméra toki ko tenir yango te parce que ekiti sa rappel mutu. Belle famille non peut ba ko mona ah ozande mutu ba biloko ozande boy ah. Donc et ça là vraiment bien té. Donc tant que vous na TVP, il faut contrôler le langage. Bon, tant que les gars, bon, tout ça c'est bon. Tant que les gars na TV, il faut contrôler le langage parce que le langage est surtout lobaka et qu'il peut nuire mutu, même na niveau de belle famille, na so kaza marié. Au kaza marié et qu'il peut quitter sa mutu na famille na ye. Tu vois, même nga moko personnellement de nazabo, ceux qui na osala musala au bien té. Donc même bande ko na biso ba tante na biso, baza pe partout. Bah occupé au CP là-bas, on fier dans ça au moins na bango salate. Aujourd'hui so baza fier na ngai. Ba tante na ngai na PC mbote place azali maman Bernadette hein donc na PC mbote place azali na PC maman Rosalie pe mbote na PC tante Suzanne na Canada na PC mbote. Ba tunete ndenge mwana. Ba fandi batali mwana bango. Afandi boazo finga mutu. To azolo ba makamoko boye. Kitolo mo bolo benga nini? Etolo mo nini? Pona etolo mo zani. Na habité sur je deviens les kabouye habité. Ah, na habité sur les aranines, na bika bref, na bika qui tant que ça fandi. C'est bon. Attends, parce que tant que ça fandi. Net maman Rosalie a fandi, to maman Bernadette makaba fandi. Azoka mwana ya zolo bakeno kitolo mo nini? Aubergine. Iloko mwana mwana ata yo moko. Aubergine pona yetko za nini? Pona za nini? Pose je devais. Pas ngo balambela. Kasi aubergine balambaka. Nini tolomo. Non, pas l'aubergine parce que aubergine balambela. Kitolo mo na za mononi. Na Swahili. Eza ilexarani. Pour piquer les beaucoup nzoto. Vas-y, quand tu prends la kento évoluer. Voilà, tozonga. Tu vois, et ça bien té parce que occupé ko baby sa relation ya mutu, considération mutu ko kita par rapport à makambo yozoloba parce que toyebani. Et ça l'homme sou Ken na okiko loba. Nga Francine encore supporter nga parce que je connais Ken. Ba je me suis de ça mission na Ken bo beta ngalo lo mobo papa et là on vrai té ça on le kuta. Ma to beta Français obimana mutu boye. Français obimana nani boye. Français obimana azolo bango biso. C'est Meli ex na yo. Azogi so abota la photo Emila Swaka et azo kate pour l'émission. A kate et soit à suivre maman mieux à. Oui, bien que tout ça l'émission. Mais on m'a une fois. L'émission que on m'a une fois tu évolué. Oui, bien que tout ça l'émission quand même. Tant toujours ah elle on regarde l'émission. OK, d'accord. Peut-être au Bossani. Ça va ex. Tout sur le Maramboa Ken. Donc voici il a aubergine. Oyo. Peut-être là. Moana. Ah yo, il va y MPC là. Jazz. Jazz ko quelque photo de Luka va problème. Et pour l'année pas Vincent. Ah. Na ebi na moi tout ça makasi na sogi. Yonde Vincent ça la commerce ça maman ya zani na ça. Na tenko bo Vincent. Pour le problème nini. Na besoin de problème parce que na moi monsieur Saleme be na comment on a battu Jazz. Que on fait pas kangi na la paix dans la prison. Allez qui ça qui. Tu vois biloko wana ezara bien té. Ezara bien té par rapport à la réputation moto et qui t'a rappé, tu vois. Dès to za boto kuta biso nyo na musala moko mais to zuta ba famille différente. Ils ont battu mususu musala to sala kao na commémorer ba niveau moi mabeza soni peut-être pour na famille na. Tu vois, ils appellent battu mususu na famille na bango za ngo normal lokumu kutu. Mona mwana bango alika na TV ko finga battu. Pour na bango za lokumu. Ils appellent ba famille mususu so sali ndengo na ba ko longolo na kombo na bango na liste ya bana na famille. Donc voilà. Et ça bien té. Pour na ngai soki vraiment Ken alobaki ndengo na pa mundeko na ye Frank Stemai en tout cas à s'excuser bas solo là c'est la famille tu vois à koko na vie privée na été et là moi je le confirme pas bino kana songi na bino nde bolobi yango donc soki ke Ken alobaki ndengwana en tout cas c'est excuser parce qu'il a touché peu moi si à Frank Stemai innocent ba bébé plainte il est sur il a baki sur plainte
bon wana siku ekomi wana ekomi ka koluka makambo wana ekomi ka koluka makambo parce que mutaka dia na problème on a si te go bakisi finalement vous ça c'est mutango ni bobo quelqu'un a rose à l'année personne na raison t'as na tort so baba tort de perdre rose à na tort to likamo mais de ces milliers ceux qui bakisi les ken plainte na kamo parce que yo fin ba ya ba to fin ba famille ba to fin ba para ba oh so ba cancel peut être internet non ça soutien so ya ken yo bisa masé ken le nom mabelo quoi quatre fois ndio bisa yo bisa funda ken c'est aux allégés non respecto ka pozaka ex iba so était je suis vraiment radbol message sur le banana yebi na ngai était pas message ni européen ça pona ba tout balandi yo awa moi likamoto soli mais na koluka plus to développer makambebele ce membre ya mboka ndezo ekende to attend vraiment ya commencer jour tout ça vraiment ba analyse ba vérité a na Congo parce que la vérité a été tellement makasi to bon ça jour to ando ça la vérité awa ezala bien vous allez bien venir parce qu'il y a un groupe de 5 ou 4 bah t'as les gars la vérité bah Yvette bah t'es belé il na Congo les iba il parmi bateau dans les canards la vérité et ça va ressortir la songo ma partenaire to va rendre to ressortir et là c'est na sala awa na Congo les iba TV message ni repesa na Kenya France de mai na Likambo ma bana ba boma na bango moto France de mai Kenya za frère na yo masa na yo vana bisika mo passa ba bon moment déjà ko kangisa moto soko mona ke Kenya suki faut ka teba yaya pour Kenya banga ya koko so mona Kenya to benga ya koko Kenya yo kana ye mais pour te Kenya kata makolo pour que na finir so finga que tu de maraka ya koko moi to bia ya koko bia te bo mo ta pekisi France de mai grand fan hein Ken Franck bobo mamoto c'est vraiment la famille vous avez ndeko botika makambwana ya la prison c'est pas bien facile bon moi message moi quelques dédicaces na bato balingaka yo na passage no awa na Congo Liziba TV vous appelez le bienvenue awa na Congo Liziba TV na ba prochaine intervention et koya. OK. Merci beaucoup les Ketchu et merci mingi aussi na bandeko nyonso yo balandi biso na Congo Liziba. Merci pour notre soutien na bino de loin de près nous sommes là. Et message au non occupé c'est pas bandeko na ngai Ken Pianana Frank Stemai boza bandeko bo bandi lelote na yebi que peut-être Frank et ça lié pas si parce que eloko Ken a lobby si c'est là est vrai parce que jusque là na yoki en côté et ça lié pas si parce que et ça la ka Frank yi mon côté passé ça la na moi si à Frank pas si et même moi na okiko personnellement na okiko accepter en côté mais au moins bo se pardonner Ken azo devoir si cela est vrai Ken azo devoir vraiment à présenter ba pardon ya minene pas ya Frank Stemai et ça nango alors pardonner l'autre côté et golongla qui Ken pianate et golongla l'autre côté mais baza kaka bien na mastanae ba tumsusu ba luka peut-être ne ba profiter na bloc moins ndengona tu vois ba ebi peut-être place bilon balé bo utate ndebo ba moment difficile au boleka non ebele ba ebi ngote mais ils veulent maintenant ya koluka ko bakisa lisusu essence na moto ezaki déjà OK na kufa donc voilà message on a ça pas bande konanga yangwana ba boma moto ba chana se komiki tisaraka na opé sa dédicace ngana ba pena minute ya ba famille manto boraki mais là voilà te respect wa moi na betena bino ba mère vala na bwaki o na bwaki ala ba maman nanga oui na bika ba yo na bi famille te ba mère eve mère vala te mère eve na bwaki mère eve voilà yo kinga bwaki mère eve c'est que la bossa ni ngaba papa mtu mama date mama date Makaba depuis Canada non il y a na France Makaba na ma Rosalie maman parce que Makabo mama date Makaba loba ka ba voilà merci à toi linga Kevin pendant les questions c'est bien maman Miline c'est monter ma tout il y a Rachel na Christelle na pesa bombo te bazana Soudan ouais la famille ya Rachel ils ont un intérêt moi j'ai pour la relation j'ai dédicace à famille relation na boy relation te na bois ka bato na ndenge ya commerce te na bato msupe na daka obwaka bango makasi na bwaki yo na obwaka ka yo moko na otindele loko boy kala paye moko wana pe un moment comme kanga téléphone kala ye moko wana moko pe akomi ko zapper yo ba na senga ki pe yo te kanga te
Ngobotine. Tu vois, or na senga ki nanga pété. Yango na déjà bon ba émission nanga top ou pas. Non, préféré nanga na boka famille nanga parce que famille nanga ezaka famille nanga ba toujours famille na biko banani tout ça voilà. Voilà, singa be famille nanga na créer la deuxième famille nanga ba ka bongo kasongo. Il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Na moni te ba jo de so ba na Congo na moni nanga te. Ba bouger na bango pété. Na boy pe bof nanga ya, bof nanga ye Gino. Donc Serge, ya il peut Paris kaka. Te na mona wa jogo te ba bi jogo daga moko kabongo kasongo oh yeki na edingo et momo il est tellement mon avait trésor pour toi tour au moins qui mais peut-être pour les diables l'espoir c'est ça il y a des problèmes parce que on a Camilo kabongo kasongo na minutes oh azo kaba malgré tricage malgré kodia mais azana ka mignon garçon et ça appelle le retour bien Willy Moucheni aubergine il y a 1886 kilos babia Willy Moucheni à côté que babia aubergine ya kotelema ya kolala ya kotengama ya nini katekora on dit katekora et tengami et là merci d'ailleurs venanga babia les 25 autres années numéro T azul ka vino on peut ça sinon oh goya iba oh détail iba c'est bon pourquoi oui, pourquoi tout ça l'ending parce qu'il y a tout ça l'émission on a un objectif mon côté parce qu'il y a des on numéro 1 na souhaité mais au moins on a péqué ça n'a pas conseil c'est bon on a péqué numéro on a pour nous comme moi si oh on a péqué numéro on a pour nous comme moi c'est on a péqué numéro dans parce que ba pebele ba okiko benga pour na ba conseil que Francis ba koto lo ba ki bien té prochainement ko lo ba sous boité Francis ba koto gaza moi c'est moi en France ko lo ba sous boité na Nzambe na ngai obike na ngana bosana il y a une beauté congolaise c'est Blanchot qui a fêté son anniversaire c'était hier et j'en profite aujourd'hui mais vous me liez mon balo que ça va dans la visa iba joyeux anniversaire à toi Christelle Blanchot moi aussi à Pembe donc Taylor Van Damme donc notez plus l'argent Christelle Blanchot privé à Kati donc bisous à toi Christelle Blanchot en tout cas profite de tes jours Christelle Blanchot so mona ba yini na yo yo so mona ba yini na yo on comprend ba yini na yo lelo Christelle Blanchot kata Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient. Il est là, il est là. Devant ton cœur, il frappe. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Bilengwa suka mokili ekomi komonana tokomi koinana tozangi bolingo soki okibi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga te tango salila bomboi salela tango boliwa elobaka te milengela mibatela yesu akomi pembeni ye akomi kozonga Jésus revient, alléluia. Jésus revient.
etamboli na yo kebo kotikala na bibilia na maboko mokonzi akomi kozonga Réellement bientôt. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.